Place Boza, Bandeko, Bogolandanga, Moi, na Pokwa, bonsoir. Eza, Ndeko Nambino, Isaac Coucou. Naza na message kaka muke pona opesa biso bandeko. Eza ka pasi na motema o tozomona ndenge gouvernement ekomi kokanga bana na biso, ndenge gouvernement ezosasa bandeko na biso na balokute belebele oyo ezoleka toyebi te. Mais tovandi kaka tozoyeba te, toza koluka solution te ya koluka moyen ya kosilisa makambo oyo. Bandeko nanga ezosala pasi. Lobi nalandi video moko ya mama moko alobi ki jeudi soda rwandais bakotaki na aéroport na biso. Mais biso toza nanu kidiba ya kosalaka ba débat ya pamba pamba kuswana kufingana oyo ezo apporter rien na komba oyo. Eloko wana mama moko alobi yango na tanga kengo pe ba mutu moko akomi yango. Mais ezo sala nga pasi deux fois oyo nalandi ba video moko boye ndeko Eliezer Tambwe. Eliezer akomi na ye Bulantu ya makamba Congo. Eliezer Tambwe azo parvenu même ko finga biso batu tozaka libanda ke tosala nini. Eliezer Tambwe azo parvenu même koloba ke non asolola kina Papi Tamba azana ba apesa ke ba preuve ya bato bazwaka ba mbongo basenga ba mbongo. Mais Eliezer Tambwe azo koka koyebisa biso combien ya mbongo o Félix Tshisekedi azwa te. Azo koka koyebisa biso te ke non combien ya mbongo oyo Félix Tshisekedi azwaka epa ya Kanambe. Mais Eliezer Tambwe azo luka ke non asala liti na ye siko akomo otake yango bato ba libanda ba diaspora. Ba frère na ngai. Bino batu boyambaka batu wana soki baye basala banini ba conférence na bango. Eliezer Tambwe na landi alobi mboka eza infiltré. Mboka eza occupé te. Mais Eliezer Tambwe boza ba tintin. Oso komona, boa ba ventire. Oso banga soki yo peno lobi ozali mwana kolo lupango. Parce yo lo bakoza mwana kolo lupango, mais biso toza ba kolo lupango. Biso toza ba kolo lupango ya Congo. Mais Eliezer alobi que non mboka eza infiltré. Namoni ozo take ba Bruno Tshibala, ozo take ba Sanga Bonganga, ozo take bango nyonso tout. Et puis on koloba que non Honoré Ngwanda ko libérer mboka na ye moko te. Oui. Osomona, olobi na yo. Mais osoloba omoni que non okomi na ebité arrogance yo komi nango Eliezer. Arrogance. Donc ozana lolendo na arrogance. Ya koloba na video na yo, vande te caméra zoloba na arrogance. Keba na poto, basala eloko te, tosala eloko te. Eliezer tangu poto telemi, tangu batu na poto ba okanga bango ba okele ba prison, ba bebisa ba cachet judiciaire na bango pona komba, yo zobi nananu ndombolo. Ou bien yo zana na village. Okopon. Mais lelo boko mo ya ko finga ba tapoto pona nini bakizengi oyo bayamba bino batika bino boko bosa la conférence na poto bakizengi yo kasi so ba boketu bazoka ba mbongo likolo kuna yo kasi batutu soki olingo bimisa ba preuve oyo za nango Papi Tamba apesa ki yo kino obimisa pono panza batu na poto. C'est que yo zana au travail à la majorité. Comment yo koloba que non Papi Tamba
aya pesio batu o basenga mbongo po ayo bimisa bango récolter yango tolobaki omoni na biso ndeko ba jeune wana ba osenga bambongo na poto basalaka te so basalaka mais babebisa babulo na bango pona komba oyo tozali so na tina babiloko wana te tokomi kotalela libération ya Congo ndenge nini toko libérer Congo obimisa ba preuve ya bato bazala bazwa balar etali biso te biso loko tokomi otala ndenge nini to libérer Congo o mwana nseme aza na ngiringiri mwana nseme aza siko ba encercle ngiringiri yo soko yebaki mwana nseme ana ngiringiri olobi nano zi preuve te mais pourquoi ko vérifier te pono yeba bozo salela banani Eliezer oyaki na nini na cheval bino nde bopesi kanambe glissement bino bata cheval na Tshisekedi pourquoi zo kokoloba ngote pourquoi zo kokoloba makambo Félix aosala na Congo te na Congo Félix asani yebisa biso nanu Félix moi si on a ni soki Roseline Mbombo alobi que non marche à IDPS il y a les 17 ba nila kango po anini ba benga ki déjà Félix na Kabundu ba esi bango soki bobimisi batu makambo ko sala maana bakokanga bino balobake no bino batu bobimisaki batu ba provokango boyebisa biso nani ayebisaki Félix nani a informaki bango pona évasion wana ke évasion ekozala boyebisa biso bomona biso bazoba na lokuta na bino bata IDPS banda bakombata batake barésistant batakaki réunion ya Moïse Katumbi Eliezer obalusi mandoki na yo na barésistant mais yo olobi ozamona kolo lupango ndenge nini otravaillaka na Moïse ozakasima Moïse Katumbi olobelaka Moïse Katumbi mais olobaka makam olobaka te ke non mbongo bino ozoke pa Moïse yo kolobela Moïse Katumbi ka ofele oyebi te ke Moïse Katumbi Moïse Soriano Misimo as étranger papa botika bisoto vanda bande kolonga bana poto nazo comprendre te nazo comprendre nazo comprendre te que non soko landi ba vidéo ya Eliezer azo sala ba vidéo na arrogance azo sala ba vidéo na lolendo donc a komi ko manquer ba tout Eliezer audace moko Eliezer a komi nango il y a quelque chose na se wana mutu nini a protéger parce que na moni vidéo moko boye o ataki yono a filmer Bruno Tshibala tina biro na ye albi que non bango baboyaki ba caméra kota mais ndenge nini caméra ne koti mais Eliezer au travail na bata gouvernement koko sabiso te lelo tango bino bozo kufela ngwaka wana ngwaka Eliezer bakolo ngwaka bazali bato babandaka ngwaka biso tango tozo beta na Swede toyebaka ote na ngwaka ozo man toyebaka ote na ngwaka soki baboketu bayambaki yo na poto wana ba tambisi yo omoni ba vina bango yango komi ko manke bango mais bino bokoka kofinga bana poto ta eza batu lokola ba peuple mokonzi wana so peuple moziki nde bapesi bino ba audace wana Eliezer video na yo oyo zo sala yako sala yango na maeli eloko pesi nga kanda pona lobi mboka eza infiltré yuko isa mboka eza infiltré te mboka eza occupé wona na bengi odombo alobi ke no mutu wana za mutapareko te mutu wana za mutapareko te Eliezer mboka eza occupé odombo ayebi ke no mboka eza occupé kota odombo na busoba note okopon odombo ayebi ke mboka wana eza occupé
Botik la biso ba ventir, bo ça na ba Félix Tshisekedi wana. Eliezer, soko zali journaliste normal. Félix Tshisekedi asala fraude. Ya kobimisa mukanda ya papa na ya kufa atika e premier ministre. Ezali fraude. Soki yo zali journaliste, yebisa Félix, eloko asala na bamboka mususu aza na 14 ans de prison. Papa na kufi, oye obimisi mukanda, olobi ke non, papa na tika ke premier ministre. Usage de faux. Usage de faux, na bamboko tozali, eza fraude, oza na 14 ans de prison, plus ou moins 12 ans. Alors, na gouvernement, oyo koya sika, et l'oko wana tokola musayango, Félix il faut abeta prison. Eliezer. Boko lobelango te pona nini. Usage de faux, oh, Félix asala. Eliezer Tambwe. Boy bisa batuke non, Félix asala usage de faux. Yakobinisa testament ya mutakufa. Papa Tshisekedi akufi, azokosa ke papa Tshisekedi atika kiye premier ministre. Olobi badi banga muta IDPS. Na premier ministre. Bruno Tibala muta IDPS. Mais Félix pas zone qui premier ministre muta IDPS. Pourquoi tangi comme on était? Tika ofinga biso batal banda pardon. To sali mingi na bitumboyo. Ba vie na biso ezokota na ba problème ba boulot na biso baby, ba ministère na biso baby, na ba boulot oyo ya komba banda to kotela ngo na komba. On comprend? To si ba problème na ba mariage na biso banda to koti na komba. Donc ko so biso ko amase kito tu na biso kena bosali nini? Eliezer, yo banda obandi micro na yo. Banda obandi micro na yo. Osali nini? À part ba kisi bozo ke ndoko zoya ba protection na bino, ba kisi bozo ke ndoko zoya boza na succès. On comprend? Bona belana nu kabundu. Bona kisabiso témoin oyo amona bata gouvernement ba koti ba diembi kisi mwana kabundu. Ata ba voisin. Tangu ba tuba okota, batu bazalaki tena ndaka kabundu. Tangu batu bazokota na ndako ne bakende ko menacer mwana wana ba diembi kisaye mutu nini azalaki et puis batu nini ba mona ba voisin bazalaki te ba mona ki botika komona biso bazoba bokebo lekisi mutu na bino pa ba pona succès na bino na kati makamba politique boye bolobi ke no ba bomi mwana ngai bozui ba media loko a place ko kosa Jassim ona oloba. OK les airs. So ba bengi kolabo, oza kolabo, mo kolabo, eza na mo o eza ke non, mundele mutaloba kango eza collaborateur, mutozo collaborer. Ndenge nini caméra ne kontaki na kati ya primature et que ne ko filmer Bruno Tibala, o collaborer na bato ba kota na kati. Bato ba kota na kati ba bata mepe, ba bata majorité présidentielle. Bon posa bazaki wana te. Donc oza collaborateur na bango. On s'en va pas. Donc so ba bi collabo, mo collabo za collaborateur, ozo collaborer. Malgré tout autant ni trop te. Mais to rebi sabino o ezo salama. Alors, le mot là, arrogance na wana po yebang samtute. En tout cas, ba la poto bolim disapena soki na montaki mwa muke parce que moni to eloko epesinga kanda soki les heures alo bamboka ezali infiltré. C'est que azo kosa biso. Akoleka loko ayanke, aloba n'importe quoi, mais pona lo bamboka ezo occupé, azo banga. Na landi Daniel Samput. Daniel Samput alobi mboka ezo occupé. Daniel Samput alobi Eliezer alobaka azo mwana kolo lupangu. Non, biso toza ba kolo lupangu. Malgré tout, Daniel Samput a dévié qui, mais mon zongi, na normal, à lui, te, musique, et comme ta terre, pour la mboka les occupés. Bofing en abino,
apare ko balongo na buso bala bino bino boko salela pona pare côté bino boko sala pona pare côté toyebi na biso bino boko sala pona pare côté Regarde, apare ko ezala posa que ne libérer Congo bino boko sala pona pare côté pa ba be bolingaka honorer mbanda te ala botika biso na buso ba Regarde, bosala pona Félix na Moïse Katumbi Soriano Missimo. Merci pena bandeko nanga poto donc Elias bandeko nanga poto bolanda ba biloko Eliezer te. Ozoba Eliezer aza bolole. Akomo osa makam na lolendo donc akomi na lolendo akomo mona ko akomi. Bota même aspect na ye akoloba, bota même ndenge ni avandeli na kiti, ndenge ni azotale la batu. Donc akomo mona batu lokwa bazoba, o mona batu lokwa ba nyama. Azan audace ya kolobela mutu tout lokola mwana muke. Non, bisote. To lingango te. Report. Merci pena ba dimanche amala mpona bino nyonso tout. Bo passer ba dimanche na bino bien. Apesi bino mbote zaka lo mona ngana ko je passe lobi na landi donc esala nga moi pasi. Na landi de vidéo na ye o banda mwana semba kangaki na moni que non ba jeune wana tokosa na ba jeune wana ba travailler pour na ba gouvernement. Ba travailler pour na peuple te. Bazo embrouiller des peuples, baza bango na Molière. Bazo embrouiller des peuples. Ozomona. Donc baza na bango pour na libération te. Ba lukande batu na bango bazo pouvoir. Eliezer soki Félix mutakoma premier ministre. Olinga ko lobele ndengo lobela Bruno Tibala. Olinga ko loba ndengo zo lobela nani? Félix ata komi premier ministre Eliezer. Aosa nini mboka ezo kipe. Ata ndengo lobi mboka ezo infiltré. Ya ko be akosi infiltration. Yebiso biso. Oh, batente. Mbote bola la madame. Botika madame.